Bonsoir, Losako, Mbote, et si Karapi Bandeko, nous surtout vos amis, il y a résistance. Les lots, Tozui, Libakou, Lisusu, Yakoya, Liboso, Nabino, pour nous sur la thème Oyo, Tokomioana. Un peuple qui prend un politicien pour un dieu, c'est un peuple perdu d'avance. Quand ça, la résistance, Tozui qui décision lobby, tout pour nous thème plus précisément na CRC, Conseil des résistants congolais, à London, zone rouge. Biso tozala balobeli ya ko expliquer témoana pe ko yebisa bandeko sola na bandeko pour na d'habitude to le kaka na émission lelo lundi na 20h na Congo Synthèse mais lelo to le qui est tout ça la live wana et pour namaki ke ngai wabino moko ya babundeli na sala live wana au nom ya résistance na yango tozo sala yango merci na bande kono surtout bazui ngonga pe likanisi ya kolanda biso pe bande ko mususu ba kolanda biso sima to lingi penza to solo la bien pe to se faire comprendre. Il y a du biambo, oyo to salaka ezali résistance. Mais résistance, ezalaka pe na politique. Batuba kanisate ge résistance ezalaka ba bololé ou bien ba imbusu ou bien ba kadiam pemba. Mais résistance ezalaka pe na intelligence nango. Résistance ezalaka na boanya pe mayele na kati. Na kati ya résistance ezalaka na boanya pe mayele. Yango pe tango de temps en temps expliquer à bandeko pe to monde sa bandeko nzela nini le colonie to tambola pe le colonie to tambola te ya mo tango bandeko ba bungaki to bise bandeko boko bunga te bozonga to tambola ndenge résistance tambola ka pour résistance paysanne na mayele nango na kati résistant azala sima ya parti politique était to yebisa pe bandeko mais kasi bandeko mingi bandeko kansake tozo kosa po to yebike politique ya mboka na biso oyo ngai personnellement pe biso to benga ba politicien et dingo ba ke baza susu na valeur te ba perdre ba valeur par rapport ya tambole na bango par rapport ya comportement na bango par rapport ya salele na bango tina ete biso ba résistant to ba ke malamu to sala ba parti politique na biso que to si joindre ma parti politique où il y a ba ventriote, il y a batama boumo, ba do qui peut mbokate, ba do qui peut peuplete. Sans plus tarder rapidement pour nangonga ou ba pese le biso pour bande ko bo landa o malamu. Na kanza tozo linga yambo to banda thème na biso, tozo linga to expliquer nano na bandeko. Résistance penza est-ce que zo senga ba politicien oui résistance c'est aussi ba politicien mais ba politicien ya lolenge kani pe ya lolenge nini biso na thème oyo ba poneli biso lelo to linga to expliquer selon définition ya ba dictionnaire ya ba encyclopédie que politicien c'est qui. Politicien azali moto azali na kati ya politique. Mais peut-être avec de bavure ou même sans vision de changer des choses. On a politicien selon biso na résistance. Donc politicien elingo laksake politicien nyo surtout azam moto ya kolanda te. Pour tozo mona on pe na Congo, on mona ba mususu aye na politique aye na parlement aye na parti politique mo mais ça na vision au changer makambote aye ka rapport talaka to na Congo le seul pays au monde où battre un parti politique battre un parti politique le seul pays au monde où parti politique ezalaka ya moto donc babilo konu surtout wana na résistance tant au téléma, il faut tout éradiquer ba makambo wana. Pour parti politique ezalaka ya mboka. So osal ozu makanisa osala parti politique d'abord ozala yo morote o luka bandeko
baya basangana nayo tango ya bosi bosangani bosali liyongi bosali liboki wana elingo be komi pona intérêt ya mboka pe ya peuple mais gros ça pona intérêt ya individu to ya mutu te donc ça d'abord biloko faut elongwa politique ya momoko c'est quoi politique ya li non féminin oyo lobby stratégie calcul gouvernement état gouvernance, tactique, pouvoir. Le deuxième point, au moment, ma petite explication, on va dire diplomatie. Wana yali politique. Homme politique, to femme politique, azali nani, c'est qui? Oyo, ezali, c'est lui qui est toujours positif. Et il voit que les intérêts de son pays et de son peuple. Bref, Moutouana Fozala intègre pour na peuple naye, pour na mboka naye. Yewan de babengara homme politique, homme d'État. Yewan de babengara femme politique, femme d'État. Mission principale de la politique. C'est projeter, garantir de bien penser, bien calculer le présent, l'avenir meilleur de son peuple. Et de voir aussi le passé, si à modifier ou à changer pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, wana ezali mission principale de la politique selon biso ba résistant pe surtout côté na mikanda mususu ya politique to mona ke ezali bongo. Mais bit ya politique ezala raté que muta ya na politique to asa la politique po akoma moto ya mbongo moto bisolo to akoma na gloire to akoma nzambe to akoma ou bien à comme intouchable. Non, c'est faux. Biti ya mutaroya na politique ezali ke azoya pona à penser autrement de l'avenir d'un pays. Azana makanisimo boya ko contribuer ko top up pona mboka na ye, pona peuple na ye. Yangwana mutu de ayaka na politique na donc azana esprit ya développement, ya changement, ya mboka na ye. Mais au lieu de tout na Congo, mutazoya na politique, azoya pour na libumu na ye, azoya pour bengi mopao, azoya pour le bakiono, na kotela ibino courant kuna lobby na somba ki groupe électrogène lobby kuna na mbongo na ngai. O na fungula ki école kuna na mbongo na ngai. Na tonga ki centre médical na mbongo na ngai. Azamo yibi. Aibiti ya ni bayara na politique te. Batu wana nde oyo tozo telemela ou plus précisément tout bien un politicien. Ils ont kosa peuple, farceur, aventurier. Tout l'ini batouanate. Donc, peuple, azako zelanini na politicien. Donc, peuple azelaka, développement, changement, vision, prévision de bien-être social, des infrastructures meilleur pour tous. Donc, il y a un peuple, les politiciens, ça a un programme. Il y a éducation, il y a santé, il y a infrastructure, il y a logement, il y a salaire, il y a avenir meilleur pour les Mbokanaï. Aux politiciens, à garantir. Ce que le peuple a osé là est kokisama. Et puis, ils atterrissent à la promesse, ils atterrissent à la farce. Mais il faut ezali réalité, pour ezali ba calcul, ezali marambuya solo, politique ezali lokutate. Faut ba tubaye ba yango. O politique eza politique. Moi na la politique, wana dam yangote. Ba demi-vérité te, ba mensonge te, mais vraiment politique ezali réalité et vérité. Si bien que Maramoussousou, il faut politiciens, mais pas peuple, expliquer pour nous les coquisamité, et puis pour coquisamité, combien de temps, et là on est zangaki, et là on va difficulté, nous va coûter un an. Puis on va sali, et là on est poussé, on va saler pour toujours intérêt à peuple, n'a intérêt à mboka.
C'est ça la politique. Donc, tu as to bête la rabattement solo, ou bien bah mususo ba yebite, so ba mususo ba lobby, bah comme on a dit ba hôtel mais ba leader na bango non. Leader aza visionnaire. Leader aza muto ako set up makambo, ako établir makambo pour na peuple aya. Donc là leader aza roi pont. Aleki asali pont pour batu ba koma koya ko lekaka. Leader azali mwinda. Epeli pour batu ba ya ba mona. Leader azali mai eau potable o batu ba komela ba sisi soif baza nango ba kiti penza. Leader aza bongo. Leader aza mutu te oyo lelo alobi A, lobi ya lobi B, lobi alobi C. Lelo alobi lilala, lobi komi citron, lobi kone komi maya kopola. Non, ça c'est pas un leader. Leader azali akotika la constant na maloba na ye, akotika la constant na vision na ye, akotika la constant na marche na ye. Peuple peso azolanda akobunga te. C'est ça vraiment oyo to bengi leader. Vous allez comprendre. Donc yangwana. Donc au moment que peuple wana so azozela bongo, au moment que politiciens ont représenté peuple, faut avoir une image de force pour le monde, pour le mboka na ye. Donc bah ça la image que net le comment so ba moni politicien moko au secrétaire d'État américain à ken mboka mo. Tant qu'il y a se déplacer, bah so mona que le roi États-Unis mou te déplacer. So ba moni au président moko Europe abimi par exemple François Hollande à se déplacer à quel pays moro Afrique ou bien pays moro Europe, bazo mona France, on dirait France mon be déplacer. Surtout mon premier ministre il y a Germany à se déplacer. Tout le monde a dit Allemagne mon be se déplacer. C'est ça vraiment la force d'un politicien d'un pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pays établi. Alors pourquoi pas chez nous? Tout le monde a ministre moi à se déplacer. Et là on m'a dit donc on dit dans Mbogo accueilli. Et là on m'a dit peuple a se déplacer. Peuple est dans la valeur. Passeport est dans la valeur. Mais, au cas moi, soit officiellement, passeport britannique. Et là, la jamais na cachot ou bien na poste de police songolo dans le monde entier. Donc, soit candidate britannique, il suffit kaka babenga na ambassade ya mboko yazali ou bien la chancellerie o yazali. Okomona bango bakoya ba identifier mutu na bango et loko a liboso ba zwana na passeport na bango ba zongi nango eko lala na poste de police te et ça sa force ya mboka américain soka voyager azui likambo na mboka mususu okomona consul na bango ni na bango ekoya ko assister mutu wana partout dans le monde à tous les coins du monde et ça sa force d'un peuple d'un pays. Mais bamboka oyo surtout neti ba Congo oyo za ba etate allez on a congolais mona na Facebook ou bien na miso batu azolinga lobate eza état et puis azoloba ko état des droits donc nous ba mutu wana zo baté loko ni ba bengi état des droits so ka yebi makambo wana akoloba ko makambo azolobate donc eza ba biloko oyo photo yeba peto linga ko retenir yango très bien donc tant to komi wana to linga to ya to kita tu bisa nzamba zana Dieu c'est qui tu peux savoir définir belé nous sommes besoin être supérieur nous sommes besoin être suprême créateur de l'univers solution nyonso biso to bengi nzambia mpungu donc ningo ba mutu oyo yo personne moko imaginaire auto do kanisa ke yake laki mokili pe mokili ezali ya ye watu bengaka nzakomba mungu mvidi mukulu a Congo yewana to bengena ba kombo na biso ba dialecte na biso surtout ezali na kombo ya nzakomba ni tout ça mais soki moto ya mokili akomi kozwa représentant na bien leader na ye akomi kozwa pe le rôle nzambe mais mutu wana za kobunga pour leader wana ta mutu azala ba erreur azala ba sentiment azala ba qualité azala pe na ba défaut eza humain eza naturel eza comme ça pour la nini positif na négatif. Sur négatif exact, positif il y a un moyen pour faire ça l'équilibre. Sur négatif ezali
positif peut faire ça pour nanini positif yango de ça mais négatif fata moko faire ça pour yango de ça l'équilibre il y a positivité na négativité na kati na mutu na kati na misala donc soko ba entrer zali so toke na comptabilité soko ba entrer zali na nini moko elingo ba faut pe ba sorti ezala pour nous créer un journal comptable sur ezate moyen ça la mesate eza bongo mais batu bazo tant so batu ba otetabana. Est-ce que c'est vrai que les politiciens sont de Dieu? Non, les politiciens ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis le monde a été monde, les politiciens sont très souvent, surtout en Afrique, très souvent des menteurs, des tricheurs, voire même des canailleurs, des canailles. Et ils font des promesses qui ne se réalisent même pas. Est-ce que faut-on dire toujours bango? Non. Tout yebi. Que les politiciens que marambe belé ba osala bazolo ba osala ngote 5 à 10 à 15 à 20 à 30 ans a osala ngote génération belé mon les na sima ba génération comme a foutu na ba promesse mon bidon. Est-ce qu'il faut plutôt croire na bango kaka ndengwana? Non, mais ngolo bateke bentègre bazate bentègre bazali bato ba osala politique na ndenga solo aye pas comme mutambo te aye pas comme intouchable te mais pour servir son peuple et son pays. Bazali. C'est ça notre souci majeur d'ailleurs. Il y a un temps de tellement la résistance, la révolution, toujours les sous-soutés, les politiciens, ou bazo ko sa peuple. Tous les politiciens, on baza intègre. Il y a un moni ngai à mon nom personnel et au nom de la résistance, tout comme on benga bango, ba politicien. Donc il y a un bateau bazo landa, mikou à partout. Il y a un landa ya kanambe Hippolyte. Ils allaient interdire la résistance. Ils allaient interdire les politiciens qui travailler pour le bien-être social de y a peuple Congo. Ils allaient interdire. Tout est bien. Donc, il y a un pour monsieur Ali. Talent Lelo, Bakebele ba Okamo, na Congo central, Bazo Mwa Batu, Ba Congo. Na Kasaï central, ba tuer Zali, ba massacrer Salam, na ba armes lourdes. Balel ba osalango gouvernement wana nenge yaka pour éliminer physiquement. Pourquoi va éliminer physiquement? Quand toujours ba la batu te toza na occupation batu bile bandimate surtout ba politicien na biso to yoka ba on a discours wana te en passant félicitations à Mwanda Semi nenga rejoindre discours et enfin à rejoindre le discours, il y a résistance, il y a kolobake mboka eza occupé, il y a kolobake ba tuerie ça na mboka, il y a kolobake Kanambe Hippolyte doit dégager, doit partir. Et tu démanteler Kanambe et ses serviteurs. Kanambe na ni système na ino surtout faut démanteler en gros. Pour nanini pour eza vérité et réalité ezo salama na mabele na biso. Sikoyo okomona ke manipulation ils ont ça à niveau à politicien na biso na peuple na biso parce que bayebi que peuple na biso azali avertité. Pourquoi peuple na biso azali avertité? Parce que tous une génération où ils ont liboso na biso génération oyo ebandi politique na 1960 génération la plupart na bango bazali ba tricheur ba canailleur ba corrompu bayaki pona mabumu na bango yango moni situation oyo tozali nango bateau sikoyo babandi na 85 o ba yé après génération parce que génération ils ont 25 ans bateau ba yé na 85 ba yé kokuta même génération wana mais bateau wana mingi tozali génération nini sacrifié. Pourquoi? Parce que début ezala mabe et banda mabe bakanzeke mingi bazali ko sala pona batu babundeli indépendance l'indépendance tozui yango mais tant baye babebisi yango pourquoi? Parce que baye bayite ke ba reléguer yango na batu ba oya sima ba préparer penza batute et comme kaka oya bango ba kombo kingadi pe bazo penser que ezaka na classe moko boy faut ba lobela Congo ba ça la politique mais ba surtout non, la politique est pour tout le monde. Prévenez tout le monde awa mutu mo dagi na shop na coin pour servir la communauté na mingi a compé député a ça la politique
pour la peuple wana azali na mwa bilanga mo balisaka batu côté wana asala mo école mo gardienne maternelle mo pour na souci ya peuple na ye lobby akompe na parlement comme siéger pour na peuple na ye akomi politicien toyebi yango mingi yango na politique mingi ba sala mingi yaki mingi ba enseignant mingi ba avocat mingi bato basalaka commerce. Pourquoi? Parce que baza na proximité na peuple, tout autour na peuple bato mona passe ya peuple yango ni bato wana ba médecin ba infirmier tellement ba kutana na population mikolo surtout ko solana ba mikolo surtout passe wana kota ka bango yango mona bato wana ba bimaka ba défenseur ya peuple wana. Combien de fois faut to loba makambo tout ça ko loba tout ça ko expliquer mais belé bazo comprendre. Mais lelo après 85, 2010, 25 ans encore, au moins que génération est sacrifiée, bazalaki toujours lini na buruyeke ko bunda biso moko ko kanga ba campus ko kanga ba école transporter maïté couranté et le côté peuple abundi peuple atelengani yangana bomona tozali na monde entier tozali diaspora oyo ebima libanda minimum ya batu babima libanda entre nous mingi baza ba D6 nulle part au monde minimum ya batu même dans ma famille comme ça si on suit diplôme continue na poto si on suit diplôme continue na poto pour nani exode et salami ya ba diplômé hors diplômé azazobate diplôme azazobate na poto kutu awawa mutu atangi 2 ans poste primaire na Angleterre ba A-level kaka au mona mutu ade ba mo conseiller la société bon ce mutu a sali 6 ans poste primaire mais na Congo d'aller considérer té vous expliquez. Et où sont les politiciens? Bazawana, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font pour na batouana? Alors sur les lobbies tout le monde m'a battu ma bête. Tout le monde m'a battu ma bête. Mais entre-temps, bazobo c'est que mutu azana mutu ya mboka na biso. Hippolyte Kanambe mutu azana mutu ya mboka na biso. Il n'a même pas de certificat d'école primaire et à 6e année primaire. À noté. Tout ça va tricher, va canal. Mais battu belé, baza au monde en mais à zapen zo batte les lots. Sori battu ba politicien so maintenant au monde zoba na 2001 à Kotagi le 26 janvier. Est-ce que tu les lots azaka zoba ndengwana? Non. Il y a un moni azako souki ça ba licencié, ba ingénieur, ba docteur, ba professeur, ba on se bat la simane, ba on se les sapates, ba on fournit ba voiture, ba tout on ba les titre académique. Renversement de valeurs. Renversement de valeurs. Donc il y a mon moni peuple congolais, tout l'unité peuple congolais zala dengazali. Tout comme une génération elle est là, autour une génération éveillée, avertie, consciente. Biso bateau toza na katikati wana nde to bengi to tomboli génération wana ya wana moni génération wana tant mususu bazozala na maîtrise te bazozala na patience te mais génération wana tozali na bango sikoyo tosali jumelage biso ba génération sacrifiée na génération où ils allaient avertis éveillés peu consciente toujours sangana toujours bundana bango pona ko démanteler génération où ils allaient corrompus génération où ils allaient ba tricheur où ils allaient ba canaire peut ko remplacer ango na biso génération où ils allaient sacrifiée na génération où ils allaient consciente pona ko sangisa peut ko tonga mboka na biso Congo. Voilà. Donc, mission na biso siko les alini tout ça là, éveil, sensibilisation, mobilisation et conscientisation. C'est ça notre mission primordiale. Pour que notre peuple soit formé, informé et éduqué. Il y a tout ça là. Normalement, ils soi-disant entre ces partis politiques devaient le faire depuis la nuit des temps.
Mais comme nos partis politiques ont échoué lamentablement, ils ont échoué lamentablement. Yango bazo lingate biso totelema petoloba. Siko bokomona ke bafana kwiti na bango, ba fanatique na bango. Bato bazo sala régionalisme, tribalisme, clientélisme. Bazo lingate peuple à sa vie lumière wa moni munda aloba, atelema loba non. Mais non, tu connais toujours loba. Ata nini, la vérité doit circuler. Makieleka, il faut la vérité. Si tu moni clair te na likambu toko telema pe toko loba non, toko dénoncer en toko loba ke zala boyete. Il fallait zala boye. Bozo ba biso to pesa ba solution te mais to pesa ba solution. Pourtant tu loba non, tu loba non pas tu loba non, il faut ça la mander boye. Non, et tambola boye. Non, il fallait zala boye. Bosel boyete poani. To loba en combien de fois tu vas collaborer dans Kanambete? Tu vas bon, bon, tu vas la langue pour comprendre. Donc, toujours le banc. Notre seul objectif, Ezali, c'est le départ immédiat de Kanambe, Hippolyte, sans condition, ni délai, pour d'abord Azali usurpateur, tricheur, génocidaire, occupant, tueur. Mututu aye biango. Donc, so mututu aye biango. Bon, c'est na biso chouchou. Nini, pona, to salama kamboana. Donc, elingo le baké, chez nous, na Congo, depuis 2001, avant que tout cela, il y avait un dictateur. Na tête à mboka na biso. Mais il y a à sa dictateur, à sa occupant. À ça, la régime autocratique. Kakaye, morazo régné au centre. Tous on a besoin de démanteler. Tous on a besoin de tout ça, ben négoce. Ou tous on a pas se boyer. Ou tous on a pas se boyer. Ou tous on a concession se boyer, concession boyer. Non. Marambole ça, maramba na mboka. Et puis dans le moment d'occupation, mais pendant l'occupation, tout ça, marambole là. Pourquoi tous on a kilo, il y a aussi le langage, mokote, lelo. Langage, je le monde assez na télé minango. So bino surtout au lobby yango au même moment. Où est le problème? Mais à Boza au boyo lobango, tous les na Kasai central, Batuazo Kufa, na ba Congo, Batuazo Kufa, na ba Kivu, Batuazo Kufa. Bolobi boli makilate, mais makile do tanakaka. Pe bozo dénoncer ngote, bozo lobango pété. La mère Mende. Yo nandimi mabele ya Congo eko sanza yo. La mère Mende, mabele ya Congo eko sanza yo. Oh, on a chef à parlement. Obeminaku, ma belé à Congo et sanza yo. Parce qu'au moment où, tant où il y a le bozo le baté, après le bolo bagué yo étouffé. Non, Toroyo rabinoté. Toroyo rabinoté. Pourquoi? Parce que, maquiller quand on a besoin. Vérité. La vérité doit circuler. Tout ça a besoin de leur soutenir. Tout ça qu'on vouloir moutou moroté, tout ça peut le bénéfice à moutou moroté. Mais tout l'uni peuple congolais, à la peuple libre, peuple fier de l'être, peuple moi dans la valeur, dans la dignité. Même moutou, aller à Méli, à Koufi, mais à Koufa, la dignité. Mais les autres au vivre, mais au vivre, tout ça la dignité. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Yango wana ennemi na biso ezali mensonge, ennemi na biso ezali distraction, ennemi na biso ezali corruption, ennemi na biso ezali clientélisme, ennemi na biso ezali régionalisme, ennemi na biso ezali sectarisme, toboy népotisme, toboya makambo wana. Toboya yango bandakala. Ezaka pona lelo te. Combattant résistant, fier de l'être, partout là où tu es. Bravo. Chapeau bas. Tikala toujours constant na résistance n'engezali. Soki rozana boko sala ba parti politique toko sala ba parti politique na biso. Toko kota na ba parti politique oyo ba eza ba tricherté oyo eza ko s'enregistrer te na temps ya gouvernement ya occupation. Ba parti politique nyo surtout oyo ezali enregistrer kuna nyo surtout eza ba corrompu, ba tricheur, ba canaire. Même ça, un peuple vérité. Yango, il est grand temps, peuple congolais, à tellement, à l'oba non, na makambo wana. Peuple congolais,
toujours c'est la société bango ba autant ça la biso po résistance et bima parallèlement ils n'allaient jamais soutenir na parti politique moros X ou Y jamais ça m'a jamais ata banderole moro ya pamba boye parti politique mo et sombe la résistance té ata ba flyer ba leaflet parti politique mo sombe la résistance té résistance c'est ça la makambo na ba propre moyen nango peuple ye moko contribuera na makambo ya résistance pe ba résistant combattant ba contribuera na résistance biso moko. Donc tozo senga na biso l'air est vraiment très grave toza la na distraction te to continuer combat ndenge tozali kosala lobby lelo lobby libération ya Congo ezali pe ekozala ya solo parce que ekokomba po penza ekozala penza sombele suka bisanga donc gare na ba tricheur na ba canaire parce que bolimbe samati il est grand temps batuba yebaki vraiment mboka ezana ba problème très sérieux tout ça okufa trop lobby kuna besima lobby kuna to ya web sabino nini ezali guerre ya basse intensité o ezosala na Congo et puis motif nango ezala nini tant tozala iko belela que occupation que Kanambe l'herbe a bomi musée avant que tu boma musée na 99 déjà tozali na son de cloche ya occupation au musée a manego flash yango ba mususu so ba yebite biso ba mususu na 99 wana tokendaka ba vacances na Congo tout ça là ka ba groupe au tobengango IGCD Union des jeunes pour le soutien des idéologies du président et ça là qui pona musée a betaki son de cloche qui y a l'occupation et puis le roi tout dit ba tout ta poto tout ça na clairvoyance wana tout ça là moi le déjà pour soutenir musée tout le monde ça déjà peuple qui non il y a l'occupation chez nous mais comment dire tout fait pour 2001 janvier le 13 baboma musée malgré tout ba date na bango le kuta le 16 biso zara na Kisasa musée baboma le 13 à Koufa le 13 janvier 2016 musée à Koufa le 13 janvier 2016 2001 Bolimbi sa place wana na 2001 le 13 janvier 2001 ils a date musée à Koufa na Kinshasa mais ba bimisa date ya lokuta ya le 16 pour nanini pour basangsango kaka na héros national mususu azaka liboso Patrice Emery Lumumba paix à son âme tous ensemble tous connaître au Bunda mais Lumumba yemo mususu alobaka ki histoire ya Congo et kolobama pe kokomama na ba congolais au bazali averti donc ba congolais d'être bandi ko koma histoire pe tozo changer makambo ya lokuta toza ko éradiquer yango faut oser un esprit wana lokuta ko yiko zala na monoko résistante ko ko pe ko ndima yango te donc faut telemela yango tina suka po ba yebike non za lokuta quel que soit le prix au yo payer mensonge au tika la mensonge demi-vérité au tika la demi-vérité on n'a pas besoin de ça vive les résistants combattants partout dans le monde makieleka ezali to continuer ko bundela mboka na biso na bosolo to continuer ko bundela mboka na bosolo pour libération ezali pe koya mokolo nango date nango ezalaka comme nango libération ezalaka na date moko te ko to projetaka comme nango libération pe politicien oyo alingi azala na biso a changé fusil d'épaule na ye a changé côté na ye a changé maloba na ye wana c'est bon mais soko changer maloba te tango démantelation au salama na kin na Congo yeba yango ke mutu moko ta kolimbisama mais batu ba kosambisama portion to état de droit l'état de droit et kokanga bango na ba parti politique na ba individu. Vive la résistance, vive le Congo. Ingeta Matondo Fumukimbangu mvuluzi aloposo moindo toza toujours na ba prière to sambela makasi to boya salité na bosoto surtout corruption ya salité mo mabe même surtout corruption morale même ya promesse résistant azara na monté Fumukimbangu mvuluzi aloposo moindo
toloyi bongo ingeta matondo London zone rouge ingeta